va gâcher ça qui tombe. C'est tout ça en bon côté. Le bien de la linguité. Il faut moi c'est faire un goût bana gâteau. Moi c'est faire un pizza na shawarma. Le bien de la linguité. Moi j'ai l'idée. C'est que la tinde. Soit tu es en plus en plus. Pourquoi il a niveau ndeni? Si je me suis tout là dans la caleçon. Bon attends il me yo là ta boxe là ta casse na ma to là ta casse ndeni. Ça ne me tue maman là mon koya. Ça écoute ya mutu na habité na zone mais la bosse na media yo camarade na mutu habité bozana bolingo yo ka kele ko boni ba sa salité bozana kele bo lelo ni estinda na yo kan kele kwa kana oso jina mela oh ya mutu kutu na habité na zone limela bon kaya yo moni ko vanda na batu lo kwa ba exusia bembo exusia ah yango pasu kwa kana poto kasi ça na poto sola ke yo zoli asenga yo na lokoso ko senga mutata salita mino azolonga na kirda katelanga ça salita mungu basenga ya to na pekisite ozoka kelete poani bata ba njiro ezoti so posa te bien moni ko kole pa mambando ba yo nyoko mabanda bo mwana ay ay so ya mutu na yebite na zo mela ko kaka ya yo sang Hey, yalava mosengi mususu ye. Bonjour, bonjour ndeni. Bonjour, boni. Kimi ezali? Jérémy, s'il te plaît. S'il te plaît, ngana balelo mo moké. S'il te plaît. Et mato ika rose dozo lobela na soyo kaka yango pe. Te pardon, s'il te plaît. No déplacer. Ya bien 500. Amote. Bo sepel na kuna poani. To soyo la koto. Ah, ba ne pete na 500. To pusa na kuna agitation ninyo. Jérémy. naoyoka oza frère nanga pardon limbisanga ye eza dérangement nabi ke déranger ozo komona moninga na nzambo nabi ke yo oyebani mingi na basi basi pe bayokelaka yo MM Maurice Business centre d'affaires import export dédouanement fret et transit MM donc Maurice Menaku yene ezali boss MM Maurice Business azozwanga na mosala yango nali na besoin chérie et ce qu'on libère la chérie oti parce que na lingi makasi ah Fanny no malingi nando zo sala note bozo ka babola mi bali boningani ye pas ani fi à Lazare live toi ali aka fufu là Fanny ni on peut menga gâteau na o yaka les cabos ça na kata ya to les cas que ta pour comme une étape plus sous et là par exemple ça bo solo bien c'est pas une pas problème na mutu yo na mutu no pende sala bien te tambu mamiso omiso likwa to ngana ko lingao ngana ko lingao o boni boeko o mitala te o oyo kwa zombi bo ngana ke lingo ngapi na fani katale ende na fani na ke lingao lava nini ko na longo na komba ya ende na benga ho ya lava 5 pa mana 5 opacité na ko lingo papa ni eloni esa pina ngana lingo to sola pina bien to ke no pembe to sola pembe eloni esa ke ngana lingo tendo ba la miso kwa mtu bakangi na ndoki hier ça non ndete loni ne sa kenga na sepela no o kando seno mnoko mnene boy o wa mtema betema duso lo ndo fongolo kwa maduso lo kwa toilette za ko kitise loko faut kima pona sala dobo o un problème mbana suka la bana so mbana suka la panga ko linga otenga na ko lingo te mbana suka la panga tenda za donc moni na penda ba fite na venir fianto na zo loba ya so beta su bismbana suka keba na nga yala va kebe no keba mba suka tende nga za fiatana na fianto fo ya ngo ya lobe pa na nga moko ya yomoko alors comme ta kwa malade ndeke kizengi zoba mobile oyo kama yele te oyo azoba to so malembe oh yena société lava ke linga on répéter li kamoko ata 3 fois ngana ko lingo yo ko linga lava te poani yo non ningi poani nekene wa ngafuna linga batu pe no santé pe na mutu atelema o santé pe no esi batu ke na wana mobile na mutu nyosa ndimi mais ce que pour ma mutu wana eza yepa no yebisa batu ke wana mwasi na nga batu pe bandimi biloba loba nwana ndena linga ngote biloba loba nwana na sepela na ngote oyebi na mituna assurance oyo ozalaka nango okoma kitoko ba air moko boyenga nazalaka teto ozalaka oyo oza ongala ye ka nde nazaka mabebo nde yo mona nga mabende nga mona mimona ke na kitoko parmi basi kitoko nga naza avoir confiance en soi c'est une bénédiction basi kitoko nga na deuxième naza wana basi kitoko akomi basi kitoko ya komi nyoza ya mokili mobimba naza oyi ba posa nzoto ngo ekeseni net ngape ande na abo na lali na lamuki noki posa olinga Fanny
Kwani te. Ya sona bina longwelo bilamba osepe nanga. Ayo boteno ezana. Na biso na nyonso. Ngapendo talinga otalinga penda boyeko nanga na penda na elongi nanga na nyonso yanga penda. Elongi longola che elongi libanda komamba bote. Kwani na che elongi libanda. Te soto biso. Yelo ni manga na che elongi libanda. Wana problème Boni, on a problème penza. Dans le cas de je t'appose, vous comprenez? Le wana ndeza niko yimela. Omona ni gâteau 500 francs, ndo mizui. Omisale la ngonzo kwa ngulu zo. Et puis jour aux autres mobile ya tambusa moto a contrat vers 15 000 pas mukolo nango. Et ça problème. Obi mbali ngazwa. Nayebi. Obi bango. To umeli na yo. O apaka oyo monaka. Yo mona yebi place ngaki na ba limete ba gombe ba nikolo yebi batanga bimana. Yo mibali na bien bafanda na limete na gombe. O ba place nyoso o ngana osepela. Kokena nga bongo te ngala ko linga ete. O mutu mo ba ni sata sala ne lote lava zo tamba do na sentiment kuta benga yepe. Wana lava salité yo ndenge nini kasi. O ngala bien. Ngana fille de classe. Natalio Otale ngani. Natalio penza. Ngape Natalio papa. Ngape Natalio. Oh na moni. Oh, na liboso lupango. La vaza mutu mo yo futa na fin du mois. Eza na basi musuna sa moyo so mobali ebisio je t'aime. Ata so obo ya epoza na engagement na yo kabela mbongo. Basi mususu okotemisa bango na nzelo linga bango te. Ngaba olinganga. Na mibali aponaka biloko lokwa nga. Natalio penza. Na moni eloko kwa tirenga te. Nano boti te metolo lokwa mutoni ataki so ya mwasi ya wale. Tolo na ngana kati o nyoso yo saloni. Envie yango. Bani waza zo ni satolo boy wana mobali muteme komi kobeta mwasi zo ni satolo. Mais yo na yo kikanda. Wana mnoka nde. Voilà pourquoi tu as kwa na piscine te tito ko mikolo Yo sko sokola. Yo ni nga kotuka libanda. Yo sokola. Tolo kilo lokwa mutoche sac ya pomme de terre au titre. Yanga. Yo zala nini? Yo chozo kolo ba tambola boye. Na tambola boye nini? Atako tunazwi mwana pena, atako tunazwi mwana ye, mwana za mkongo na nazwi moko na kangibwe na zonse mwana kwa Amelina si mkongo na. Ba chance à utiliser tolo bien ezaka famille makoma Depuis ba kenda bino so botikala sime koma bino lokwa punition. Na sepe na biloba lo bano to. To sola lisute. Tika ngata libanda. To solo la kasute. To sola temba na suka to sola te ko luka ngata to mon tongo etani na moneta fiant. Na mono te ko luka nga sute. Nzamba za kande fa pe sota mwandambo wa beauté. Chemi ke pa. Azuka lo lendo tshelo. Na temi pa bino. O temi liboso na biso. O liboso na bino. E bon liboso na biso. Porte nemne bandi wana. Kasi bandia o nyoso. E ba ma Giselle camarade na. Te ma Giselle awa biso nyoso biso ka. Ah ba ma Giselle. Te kende no kasi. Te kende te Chemi kende. Te kende no. Kende. Na mona mutu boye te kende na yo. Kende to sola lisute. O yo kote la nga camarade no ke kote la lava za nani? Bino ba sa bilongi magugu nzambe o. Ba so ke na nga kaka. Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe toujours. Matika, basema na kishasa na kosa na batu makamba. Yo kolinga. Basema na kishasa na kosa na batu makamba kokate. Ma force à sauter. Pour ça, la Bible n'a pas moi, on va la été l'autre. Pardon. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui se passe. Sur Chantal Nzambe TV. Monia. Uso rudo akamona telefone na mama kote. Niyo. Tika. Basemi ki atote bon kwa batol. So asuka bandimaka batute. Semi ki atozwi kutu miel. Opesi atozwi penda ndaku na bino mobimba. Opesi atozwi mbongo ebele opesi azani ka semi ko tika ka semi. Basemi ki banzela velele. C'est la soloté. Et si la soloté a rotika ka atozwi. Mais bango so de va changer abatu. Pour mutazana bino bien mais okoko sele makambo. Ça veut dire que okoma pesa mutu mutema mabe akomane ka bongo polo bela no. Basemi ki baninga bato malamu te. Basemi ki baninga mutu azaka otie to tie. Soko zake otie to tie te allez. Moto comment koko c'est la mutu kamde niko lo bako kaboli bango. O remplacer pe na mbetu te pola na ndeko nao. Siko ngande dika makosa na kukango te. Ndalinga quelqu'un moza a olobi a. Kama kosa tukana za faible na ngona koka muta kosa ate. Ça va pour moi mais ça va sainte c'est ce kosa mais faut faire la place nini na olu kanalo bali kamboyo et créer nini et ça la nini. C'est pas normal. Ah, ila baka ndemo ngapende na uti na kwa kuna to yeke ngana chemi to beba ni mabe.
Pony. Ah, yeah. Est-ce que vous présentez dans sens? Vieux quoi ça na quoi ah. Vieux. Là va vieux moi ça na quoi boy. Ah, vieux là ta baba fare ça ça la bonne suka boy. Ya na biso nzeli joueur ya soki équipe ni na biso. Viens na to temi boy pour na lia na nguba na gâteau na to temi na chemi liboso le pan. Viens na ye. Na se vieux kabela sense on a la mbongo tina kabelo ni. Ah ben OK, c'est bon problème tena ndi na lia ka nguba na sombaki. Tozali na Jérémy. Maman ben AFC Jérémy. Oh Jérémy na solo no. Jérémy pour ça il pembe. Ba solo mo ka Jérémy bengo katale ya yaka. Ngapi na seni na ye. Ngapi na sema to apesi likonda ngwe pas Jérémy pour to kabola. No mo Jérémy non des aboye la fa bien sepela ano. Okoma mwasini. No bi lava wali boma. On a problème na mutu. Mais kasi moi c'est soit bandit d'abisenga senga n'importe qui pas olinga. Que ya olinga 500 francs. Ça veut dire ya za moi na 40 000 50 000 yo 500 francs. Que na cette façon ko senga façon ko tola pona biki la fa za ni lote. Muno mnene na okene wa. Mtaza solo mnene ko maduso toilette na okene wa. Te ambali kitu. Te wana pona yonde. Te la va kitoko te. Siko fingi. Ya niveau na fingi lava lava. Non fingi bon on bien de betela ngapeli solo. Bon na moni na ezama bena ndeni lava. Wana ni soka solinga yo soko boy na yo. O fingi pourquoi? Oh, bon est-ce que comment na niveau na ndeni? Ba finga ka mobilité. Tala. Ya solo na le bakete na occupé soit o sangu na ngate mais o so no na respect nyonso. On comprendre au pays. Tala mobile ko sala pe que à utiliser mutu mo be ka partir pe mbongo ne mo utiliser mutu ba approcher buzo ba publier sur internet comment maman peut-être ngato mta publier nganzo to nangeza bien ngato publier ngo kanti ko boma marché na ngo boma marché to pe sande ba marché le contraire des choses te bon personne va marcher mais c'est comme dans zone sérieuse te on va comment ka ba milekela it moi c'est ko ba publier ka na moi si pona mbandane mo te mbandane publier moi ça na bala quand nous autres on est ba publier bon balisa kinda poto bon avec ça na keza ngato ko yo be mi filmer mi chat te na ça bon on zo mobile ke pe poto so muta pesi ngande quand déjà Jérémy oh Jérémy photo ça no même moral moi ça faut ça faute oh fautif na la fautif na ni oui oh fautif fallait penser à bongo fallait se faire ngali buso ba na te na mo ko le quoi c'est tout au film pourquoi Bosco Jérémy ti to comme na niveau so na Jérémy moto Jérémy zu par na tanga pas zu par na non yo pas zu par Jérémy wa mabe na mabe kaske na oti yo mto kuta place na pena na te kablo na mama mfu na mto ki so na ye na ipolo na makamlo za na mabele no mona na banya oh boni akako loba bino bolingi ke no bino bovanda ba ndako no bovandi bien na mibali na bino ngasiko ndena ke ko yenga na mutu mo bazane tina te ndelo no bo sepa après wana po côté la Jérémy oh bino so yo so banga Jérémy nga banga Jérémy te ay lokote oh biso so to luka na vie oh ni yango boy tango so butu se ko kena oyebe ke no kabela nga 1000 francs 2000 francs avant po koma na ndako neto bande ko senga biso nyonso biso to se to chekiti banda to sengi ko mi mateke lo kwa yo ndoko mi yake kwa na okaza okay nga moko ona okay teke kwa yo lobi amina to no bima teke kwa yo lobi ndeke ke na o no bima po nga mona yake nga monde nga mona okay no vanda te oh boni boy la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantalia Zambé TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Hey, Nelson Bembe. Hey, bon anniversaire. Togolia Togobina. Nelson Bembe, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Gotama et l'amour. Wana bano ba lokoso ba mbayo ba ki olia na ba ngoka. Happy birthday to you. Happy birthday Nelson e. Membe na biso e. Zono za pena mukolo botama. Nelson. Nelson. C'est bon. Et là, tu as la maman crédit. Là, tu mets téléphone à maman. Ça va? Ok. Maman. D'accord, tout le monde a un non, rappelé. Non, ambrière ve maman. Kumona nge penanga me matsamu to sukali tona mwa sukali yo vana on a 200. Na mindito kila beto so rabuna me kuma na 915. Donc na sepel no ya grave maman. Donc pesa mu chance be tout ça la causerie familiale. On regretter ta na ki maman suivait.
Bana regretter la nini? Tu n'as pas regretté? Non, regretter. Moi, j'ai rien bien à battre le kimia, ma camunioso normal. Moi, je moi cassir ya po. Cassir la po. Ndeza basala okoloza pembe me. Kumona nyeti sisi pia mwindu na comprendre que ça vous yondo lingo tsunga nzambe. Te kusunga nzambe vena sunga ndio. Donc ngo corriger ka nzambe, lokwa nzambe yo moni ki aksalenga na kasika ya pembe. Siko lokwa na nzambe. Wana bumwana neye va pembe. Ay mama na ngai. Na nini? Venge pesa mu chance beto sa causer familiale. Mbano suke pembe no. OK. Kusaka na ngate. Oh. Kusaka na ngate fiete fefa fion. Ya finga mo pourquoi? Na fingi yo parce que ngana niveau na ote. Mbano suka. Ngana ke linga yo ke linga ozu courage ona ozu ngwe. Ti courage ona mpendo ye penda ti hotel mi fiete na e hotel wa. Mbano suka. Mama. Mutu mama te mama na bota yo. Nga mama na bota yo. Me kananga buya. Na bota tata na yo. Oh yes masi. Na bota tata na yo. Mbano suka. Patron, boss. Mbano suka. Konka ki yango yo. Na silisi. Au silisi? Na silisi la seti na kati. OK. Mon boss. Moto afutaka ngai. Apesaka ngai. Mais tu banani mwana wana fo pesa ye ata. Ye pesa ni $300 hein? $300 hein? Merci boss. Il y a ça dans mon set. Moi non ba yo ça pas na yetu. Noko bana. Bagato na muke wapi? Bagato na tina sima. Bagato. Saka numéro. Bagato numéro. Non, moi muta niveau na ngeve katuka na ngeve. Papa na ngai. Lombana yo na koluka muta niveau na ngai. Boss jino yango. Jio yayi? Jio yango. Ah merci. Na somme yako jimo. Papa. Ah. Oh. Asina mi fande la. Mi fande nini? Chelo boy. Ni ona sola na boss. Boss so na boss no kota mbala moko. Nazo termine. Yo bi bato so ba raïs. Oh, bima te mama. Bonyo télémisé loko boy loko soki antenne A. Te na ozwate. Na minute ato linga na force no moko na ko utiliser kana tiki. Papa ya. Moi comprends que ngem matérialisme. Katuka wa longba. Papa. To ça va responsable. Longba. Ba fille va yake pa na yo. Donc awa mutu kana sokoli ya boss aye kokota ayingelo bani. Demoiselle Bima. Naza mutu na yebaki. Na ko tia yo pesa pasi kangesa kana mo. Papa naza mutu. Bino za kabo. Complexe sécurité. Omoni mutu atemi si. Papa ko beta nga bongote. Olasani lorsika Yeba tu banda los. Monsieur. Yebi lo kwa aja. Monsieur, yebi lo kwa aja. Monsieur. Ngana mesete la tsamsa te. Ngaza genon. Papa. Eza na ona ndenga mabete. Papa to yaki. Ah mais moi ko no mutu moko c'est pas ça. Papa ni na oza songi atatana nga. Ayeba ki longwa liboso longwa. Yango siko tangu ya ye. Papa ko kena te. Papa na ngai, papa. Likambo. Babo di bala. Papa, ni ngolinga violenga. Papa likamni. Mais l'homme c'est quoi ça? Olinga violenga. Oh, boni. Messieurs, papa, tournez sur le tonneau. Papa. Dans la vie, je numéro 4. Comment ça? C'est ça un numéro local.